Bambote balandi nyonso bolandaka chaîne na bino ya Mimi Selunga Télévision apesi bino bambote bandeko nanga bosabone massivement na chaîne na bino ya mwana bato ya Nzambe Mimi Selunga TV wana Mimi Selunga mwana Nzambe apesi bino bambote bobosana te like bo commenter pe bosabone. Awa na eli bino kaka mwa analyse mokia ndeko na biso mama Penel. Tomoni Penel mwasi makasi, mwasi molende, donc afinga makipe mingi, Nzambe palingaka bato bafingaka, o batonga ko o ba kritikaka yiwana pe kaka Nzamba tombolaka. En tout cas Penel musala kitoko to sepeli vraiment makasi mama ya bana bato ya papa Mike. To sepeli makasi Nzamba lola pambola ona musala kitoko sali vraiment mingi po bolinga kofinga eza ye moko te boyena boye moko explica ki biso to landaka o mutu ye moko alobi no oyo batu bazoloba po o batu bazoloba ezaka leson di me oyo mutu alobi ye moko nde ya ngwana nde to confirmaka alobi yenda bandaki initiative oyo tozo sepela na basi makasi mage ba maboko na maboko etaki pe ba aide ezali me initiative nde makambu ye mutabandaki yango. En tout cas Nzamba lola pambola mama Penel tala ndenga sauver batu tala ndenge assister batu vraiment. Donc apesi bato esengo Nzambe pe na likolo asepeli tikete Nzamba pambola ye basi ya boende tozoluka na société basi ya makasi basi ya makanisi tango Afrique ezopela moto mama moko pe sikozali okanisi obinga pe fona sala quelque chose pamba te bakonzi na biso soki totaleli bango kaka eza ndeke bazoboma na bango mokili. Donc esika bango bazokoka te biso moko tomitiaka makasi po toluka kaka kimia na bandeko na biso pe. Mama Nzamba pambola yo mopenya kende liboso continue comme ça. Wana après kozonga ya mama Penel nzoto mabibi bomoni ndenga uti kokabola biloko asali musala makasi kozonga ne Kinshasa tomoni kaka na ba video mama Penel azosilika makasi pona nini asiliki mama asiliki pona makambo ya papa Mike ndenga sali video na bana ba photo ezo circuler na ba réseaux sociaux nyonso. En tout cas mama na biso Penel a sepelite epesi ekanda alobi ye alingaka je na bana na ete je na bana te pe je na personnalité na ete alingaka mutu asakana na personnalité na ete bandeko. Wana eza ba principe donc mutu foza na principe etako za nyama te fo ba principe ezalaka wana vraiment. En tout cas na pouye yango fo mutaza na ba principe na yebi makambo na bango ndenge ezate mebiso tozolobaka oyo ye moko azoloba alobi papa Mike normalement amona bana na ete panda soki 2 ans azaki papa moko tanga mona ki bana na ye po bazana makambo na bango na justice wana eza ya niveau na biso te eza ya niveau justice. Donc il fallait que papa Mike nini na elinge kozala mususu non ya kobanda ko filmer ya kolaksa bana po alaksa batuke ye aza papa responsable atalaka bana na ye enoke makambu eza kuna na sese oyo bango mibale bayebi ndenge lekelaka ndenge mama Penel alingaka makambo elekela papa Mike asalaka ngo bongo te bongo ya zozo laksa batu po bomona kaza papa responsable. Penel asepelite toloba nini bandeko biso tozaka bato topesaka ba conseil nga pona nga batia se bana baza bana. En tout cas Nzambe apesa bango makasi ya kobatela bana oyo Nzambe mtabatelaka bien sûr mais biso bato pe en tout cas moko bon Nzambe kaka yebi ndenge akoki kosungela biso vraiment eza pasi pe mawa. Nzamba asunga bango asunga na bana na bango ata libala eza te me ata mwaki bo moko ya muke ya ndambo ezala kaka kisalaka pe bana bien ke bakosi basinga matisa ketisa. En plus na suka pesi conseil pa alobi pa ya Adrienne na mama po bokolandana na justice nde kokabola bino apporter bino plainte abia ko porter bino plainte nde justice kokabola bino en tout cas babonga makaka bobonga po justice nde makambo. Adrienne première dame look na Londres na mama po na Amérique soki na États-Unis. En tout cas mama Pauline Apolline donc balobi ba porter bino plainte toyebi te bosali nini ngano na landi na ngango te me azaya kosilika lobi a porter bino plainte donc bobongama kala te na mama Penel na justice.